Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Taniala Omokoko. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. La famille de Miss, naïe auprès de vous la famille, juste pour nous accompagner la bino triste réalité moko, y a pas si o et komeninga. Naïe bite, est-ce que na mokili malam ou ça mabe? Est-ce qu'il faut pas tout ça là malam? Maintenant, naïe une chose que malam ou ganga toujours. Et puis nous avons recommandé biso bolam. La famille, ceux qui montrent aux nouveaux, aux nouvelles na page nabiso. La page haute aux Miss de Miss. Et sa page ngai ndem nazali fondatrice to nazali mukolo page. Tozaka to kabula ba triste réalité, to kabula ma solo à vie, to ça la ba astuce, to ça la ba recette. Nate kaka biloko et likolo nango nyonso na salaka na longolaka quelque chose na tinde la ba orphelin au Congo. Nga nazana orphelinat te mais na pambolaka bandeko na ngai na Congo. Orphelinat nyonso o place nzambe osimba motema nga na kenda na mobali na nga to kenda ka Congo. Et puis awa soki na ye to moni likamoko ezoleka na réseaux sociaux lokola nga pe naza mutu oyo na kenda déjà na ba orphelinat ba mama ya ba orphelinat na partie ya Congo ba benga so bazana posta to likamnini au mona na yaka nango mingi awa na réseaux sociaux na page na biso to solo liango soki bat baza touché ba pesi quelque chose mutu nyonso aza touché a beng Miss a pesi quelque chose to sangisi to tinga Congo nzamba zanga te toujours na obéir biso to zaka na baka mususu bat mususu baza na Congo aza malade aza na mutu akosunga ete et puis ba page na biso o bat belé batala yango page na biso etala maka vraiment ebelé eza bande mususu aza na pasi soka ya contacter Miss to ndeko moko awawa aza abonné à Miss aza na pasi moko to aza na ndeko mobwe bayaka vers mongaba bi Miss tala likambo to réaliser totali to eto solo liango awa au moins na bandeko bazui ba 1 franc na bango ba $1 ba $2 to sanksi ensemble to zui to pesi mutu wana nzambe azanga te toujours na pambola biso webi ba biso nzamba kela bango bayebaka na bango kosunga po bazala mukie engana lobaka la famille de Miss nandimite ke mutu akoyi ko arrêter ngai ko sala malamu to ko pambola mutu parce que mutu moko alingi anuire nga to alingi abundisanga to alingi abebisa réputation nga yango eko sala ke ngai na kata ko sunga bandeko to yonde ko ozolanda nga okoyi ko kata ko pambola ndeko te po ndeko mo bazo sala chantage to batu mo bazo finga yo to batu mo bazo loba ke yo zalaka bozalaka boy non malamu ezalaka malamu eza eloko moko onza bazo recommander biso parce que ba souffle de vie na makambo to zalango soki nzambe te to ko kozala na sia mokili o te na ba vie o to zo mener yango to lobake to pambola na biso ba orphelin et nga na za orpheline de mère na ebi pasi ya kozanga mama pe na ebi pasi ya kozanga être cher na zaka motema akoya ko kabola na bandeko na mwa moke to zalaka na wo. La famille likamni ne komeli Miss de Miss. La famille de Miss ezaki na 2021 na kendaki Congo. Boyebi ke biso awa na page na biso nde tolobi to sungaka ba orphelin ba mama veuve na muke na biso ezatan su to sangisi mbongo awa mutu abenga Miss na posa na benir mutu. Miss na posa na pambola mutu. Miss na mona ki olekisaki mama moko olekisaki boy olobaki ba orphelin fo balia obaki ba mama veuve balia Miss na za na 10 euros na za na nini boy na lingi na pesa. La famille to sala ki to collecta ki moi somme moko et puis nga moko pe na mobali na nga to zaka na moi eloko moko to zabatia so na motema ya koyeba ko pambola to kena ki Congo la famille na 2021 ndenge to kena à chaque fois Congo to kena 2021 to kena ko pambola na orphelinat to pambola na ba orphelinat et ko sala que tant to pambola ke zaki moko anniversaire na nga to pambola na ba orphelinat mais le 4 septembre 2021 anniversaire na zaki na août le 9 août mais na comme to zaki na Congo le 4 septembre 2021 la famille to zaki kana Kinshasa place au biso to vandaka eza na grande sœur mo ya biso aye ko yebisanga bimatanya Miss eza na sœur moko azaka ana seto zala na ye ateka mapa na se na biso sœur wana azala posa vraiment bo solo la azala ba pasi azala ba souffrance azala vraiment na makamoko ezotumisa vie na ye soki boko solo la vraiment ekosala esengo minga binini abianga betali sola vie na ye na tobande ko sola lera zo expliquer nga makamnenga lobi nazala ndeko na ngai pe auti poto auti Londres aza awa asala ba émission asungaka bato mikana obetele na li solo na yo ta mususu akoki pe ko sunga yo lera ebisinga bonga ok problème te wapiye
babengeli ngai azaki na se na biso ka place o biso tovandaka na immeuble ka kuna place tovandaka na se na biso sœur aye alobi mama Tania nazaki na posa na sola na yo masola vi na ngai ngala leka na ba vie moko très difficile boye wana ngabi ya solo wana ya albi oui et puis nazo passer ba moment très difficile en tout cas soki na beti solo nga ekosunga tant so bande ko mususu ngabi oui ekosunga to tant musu bande ko de partout dans le monde ko batalaka page na nga etala maka vraiment mingi nzamba ko simba motema mutu moko mibale to sala quelque chose omoni ponga na ko pesa mais ko sila mais soki toza patu ebele to ko aider et osala bien parce que nini lobby ozana mo fond ya commerce ya bien to osunga bana na po esenga ke aza mama oyo azana bana na ye nga lobi problème ezate olingi to sala émission lobi oui na lingi to sala émission na sola nga bi problème ezate yaka to kota na salle de fête to kotie na salle de fête na biso to vandi la famille to bandi ko sola na yaya ezeloko nga na force kite na pusaki na makasite to bandi ko sola bien abandi ko yebisanga boye okate vipe nda pasi nazokoka te menza mawa ndalingi biso na bino tokutana na mama yanga aza liboso apasunga ngai nde yango moni aye kosunga ngai ndenge ayoki lisolo na nga moke mpona beta ayoki lisolo eya lisolo apasi vi nanga eza pasi mpona ngai mwana mosa boye natangi te nde natanga te esalanga mabe namona baninga yanga basi bazokoma baoloba français nga nayebi eloko te likolo kosanga baboti nasepela te na vi nasala fiere te nde baninga basalaka donc vi nanga ezaka ma ya miso ekitantanga mwana baninga baoloba français mosu na longo wana nakekota na ndako moto amona nga navandi mfamba natina mbala motu na olela nabikwani lisakanga ezala ta mobali ya malamu te patakisa bana na ngai mobali lisusu ya souffrance bana basi lelo baotanga te moko aza na kameseo moko aza na deuxième mosu aza na quatrième bazotanga te mpona nini ala mbongo kofutela bana nervale te yango moni nazali koyoka pasi na soki nasungami kimia zana kimia vraiment nde toloba awa biso na miss de miss toza na ebele soki nde nini te tozaka na moke à chaque fois namonaka grande sœur atekaka pembeni atekaka mapa na ye mwa commerce na moke aza nango eza ya pasi commerce moko ya pasi la famille j'étais tellement touché moko namonaki ye nabai na ye ke foto solola atindelenga maloba pa grande sœur moko azalaka na biso ke yebisa mama Tania ke naza mposa tosolola naza makambo ebele tosolola ntango abetelinga yango abetengaka mokie lelo nakoki te nga alobi ta mosunga soki nasungi ye eoza ta mosu mokie me eza na bandeko mosusu oyo mpe bakozala na 5 euro 10 euro 5 dollars 3000 francs bakosangisa soki batindi biso tosungaka ata ebele te tosungaka moke otomonaka nango soki bandeko batindelinga mbongo na oyo nga na opesa yo tosangisi abakisa commerce soki mpe oyo akosimbama alukeli bango soki esika moko ya kofutela mpo alukaka aza mwasi makasi je vous dis la vérité tous les jours azalaka na se na biso na immeuble ya place tovanda atekaka mapa na ye wana avandaka ne wana soki boede ye abakisa commerce eoza esengo makasi soki boede ye aluka mbongo ya kote ya koluka ndako po asangisa azongisa bana nyonso bavanda place moko eozala bien soki mpe oyo akosimbama alukela bana baminerval ndenge kaka okosimbama to aider s'il vous plaît la famille de miss s'il vous plaît mami lusala tozalaka wana mpona kosunga bato bayebisi ye ke vieux eza ebele bashege bakoma otelemisa na nzela mpo bato bazotala ngo ezotalama mbongo ezokota ebele kuna ndenge aza wana miss de miss mama Tania azolia mbongo ndenge aza wana mwasi wana azolia vraiment mbongo na yo boyeboye wana ebele en tout cas ederangeaki sœur wana makasi abi moto ayede yo aye koyebisanga ntango abisanga abi oyo ya solo abi wi azoloba mpena bato nyonso bavali na se wana ti olekaka ozotambola bazoloba kombo abi en tout cas nasola na ye nakuta na ye ka libanda wana bine est-ce que toko solola parce que d'habitude so na olekana abndo pe sanga pe mboto mo nga pe na pesi mboti gentiment sœur mobwe o na sunga ki sœur mobwe o azoteka ne mapa ça n'a rien à voir la famille na mo ya ngo komiko bouder na o calculer te to ba bisinga bonga bia yango na mona ki akoma ko bouder na ça n'a rien passé te toza na bisote problème ezanini na prochain ngalobi ya toko solola abi oui
ngalobi problème ezani o ndenge ozawana yozo liambo a changer nga tonalité la famille na yebi ya yote ko mona neka ndeto mona na wana ndeto sala ke mission après na ndenga na kota na bimaka bonjour bonjour esili yé wana changer nga tonalité yo na salon de coiffure mo jusqu'à na côté na biso kaka pembe no place biso zalaka mbala moko yo ndengo zawana komo liambo na ngai na badreso ba komi kotala tala ngai na réseaux sociaux bazo benga nga na nzela na zo tambola azaki na sim te ba seruana na te so akoma na sim ba nazo tambola ba shege ba te misanga ba bina komi na mbongo ebele bazo mona nga na TV bwebu wana pesa nga mbongo na nga bolia mutoki na ngai te na meki ko expliquer nga lobi na Facebook bafuta nga pona vidéo na ote na Facebook soki yo okotaki na Facebook na page nanga ezalaki pongai oyaki pona aider yo na baki ya liboko moko ekokate tozala bato ebele obeti solo vie na yo onga na senga ki ote na forçalité ezali solo moko touchant ezali solo moko passe ekosunga bandeko mususu ekoko réveiller pour ko sala quelque chose ata pona bien na oto ya bandeko mususu olingo betali solo osengi ngai na ko repe ko boya na boite na bengi yo obeti solo na yo ngai putu na mawana nga na bandi kolela parce que makamozo beza makamamine neza choc et puis si passe na bandi kolela en pleine émission bat bisu bazo pekisa nga pe nazo pekisa yo sikoyo na lembongo no wapi la famille mbongo nyonso bande ko botindela eserwana na pesa ki ata 1 euro ya pamba ata 1 centime la famille de Miss soit quitté na pesa ki nyonso nga nutu na yeko aider moto na komisu na lia moto bongo est-ce que ezalaka vraiment la famille et le kondi no ekopousse nga na lia sœur na biso mbombo ngo combien bandeko ba pesa ki quelque chose ba ya ko témoigner mbongo nyonso ba pesa ki na pesa ki pour abakisa fona e poza mama bana e salenga passe poza orpheline nga pe naza orpheline de mère na yo karapasi soki nazo kama sola ba orphelin ya pasi malamu na ngai enge botela nga boy yaya kumi kosala yanga ba chantage ko ganga nga moni nazana ko sala ba émission nanga na ko banda ko sala ba émission nanga nga biso ko sala émission na okende ko sala émission na yo ça me dérange pas nanga okoleka te ba yepi na travers ngai osaki émission moko kaka yango ndemte ko puso ko mo sala ba émission na ngwazo yebisa yo makambu ya bongo to meka ko sala échange ezo kinga vraiment temps na longwa nanga na ndepe na ya poto na ndepe na kendara ki na zonga na mona ki wana na kipate la famille obike vidéo yango ka ndenge ezala so che vidéo la page ndenge to cha depuis 2021 lokola bato bazo sa ba commentaire ndenge ka bato bacha ba commentaire mikolo yo moi semaine onyoso na moi bato ko sa ba commentaire ya ba photo ya vidéo wana mingi na zui appel ezanga ibandeko oyo bodluki bo contacter ngai boza wana bomi yebi bandeko bo contacter nga ya ba Australie ba Canada États-Unis batine ba audio ba sœur botine bo audio na on a répondre biloté parce que naza na choc na pasi bandeko na batali ba vidéo ba lobi ke toza pour ça to aider sœur o azolela to lingi to aider bo pesa biso ba coordonnées ou bo pesa biso numéro na ye to aider na so yo kaka kame moyena sala quelque chose ezate la famille na oki pasi po ya mwana si aswanisanga aswanisa déjà bandeko na ngai soka moni bango ko soinisa bango na kanisa ki silaki nzoka lobi kaka ya hier lobi kaka ya mardi na fanti bona bina benga coordonnateur na biso na Congo po akende ko tuna ser wana soka zalaka to amotala ya wana soka zalaka wana ou soka koma na numéro apesa biso numéro batu ba contacter po ba lukele quelque chose tala ndenge nzambe azopambola ye na lobi na comme par hasard na benga coordonnateur de coordonnateur biso lobi miss ndenge tozaboye yaya wana akoma aswanisaki grande sœur nanga azana kin aswanisaki ke nga nazolia mbongo na ye bayebisi ke vidéo na ye kuna na page ya Facebook ya Miss ezotala masenge nga na ozwa mbongo ebe donc après 2 ans abandi suko swanisa ya na biso po bateka na se ya immeuble na biso abandi suko swanisa ya na biso aswanisi coordonnateur abi ta page makasi la famille alobi ta page makasi ngabi la famille mokilo eza ndenge bolamo eza zoba trop bon trop couillon donc ngai na sungiye ndenge na zabu na obengo kutu pona pesa apesa biso numéro po bato baza posa ba pambola ye mais azoswani sabino la famille oui azoswani sabiso bande konanga toso kende wapi la famille alobi aromemanga poursuivre nga la justice azara su moto apasite yesi abala na ye asi abala aza su moto apasite meti sikoyo azane ka place wana azoteka na ye pe kaka aza su moto apasite abala na ye ndenga azana poursuivre nga aromemanga na justice la famille de Miss
malamu na ngai ememi nga boye. Est-ce qu'il faut na continuer ko pambola to biso na bino bande ko la page ya Miss Temis to continuer ko sala ba don ezongela biso boye ou bien to sala nini? La famille nga na ebelo ko moko ndeko nanga ya mwasi. La famille maman nanga soeur nanga na peso conseil na komi na suka nga pe na za orpheline na kufela mama nga na yaki via yo tindo yaki via nga mais na mona epona sunga yo na usunga libo moko na okokate photo za batu ebele papa ali sone pesa e passe mais nga na intérêt mabete pa na yo na sunga ki yo mbongo zui ezaki à travers nga peso na leli nzamba oyoka Yaya tika na pekisa ou déjà 2021 on a yaki na Congo après wana ta on commence à ba chantage o komi ko loba na pekisa kiyo o continue ko soigner sa bande on a biso genre ke ba continue ota ba vidéo no ezoko chambongo na ebite mbongo ngo eza o wapi to combien onga na lien ya yo na yebite tika kanda nzambe za juste na lima be po na yo te ngai nde na zabwe na minute o na ko benga su batute oyo balimba pambola na ko pesa bango su numéro na yo te lokwa yo baki osala émission vidéo page na yo yaya oza na Congo ozoteka no mapa sala page na yo eza pe problème te ba TikTok e koma nango sala page na yo ba baya ko pambola yo mais soki o pambwa maki na nzela nanga atala 1 euro nzamba za juste en futa tika ko déranger bande ko nanga tika ko déranger vi nanga naza mutu ya maboko pembe na yebi mabe na batuti eloko yo ngo sala ko sala ngote pona sambela ranzamba solo pe na bela ranzamba ba orphelin nana likambo mutu te bande ko ba pambola kyo yo ebi bangote c'était à travers moi et moi aussi je vous connais pas mais eloko oyo zo sala ezo simba motema langa pesa ngai passe soko ngo memanga na justice na ndimite ko gagner soko za posa justice memanga na justice o gagner te parce que o ebike ngai ndem na sungi yo justice e otale kata maka. Et puis sur obi obala, eza problème te ko bala. Mais avant obala, ozaki pe na problème moko boye, ozaki na posa assistance ba assister yo. Ko bosa na wana te. Tozo lia eloko te ya yo. Tika libota na tika ngai na kimia na Yesu Masia. La famille na opesa ndeko wana numéro te, po na yebi numéro na ete po boke ko pambola ye. Soki bo luka ye na ndenge na bino moko boke ne ko luka ye bandeko nanga. Soki pe bo tika, bo tiki parce que toza na ba orphelinat ebele na Congo, o to pambolaka. Na yebi ba orpheline belé ponga na na orphelinat te mais naza mama ba orphelin na mi benga mama ba orphelin pona kenda kusunga bana na Congo. La famille oza na posa opambola ba mama veuve maman batikali na bana bano baza ba orphelin ba maman ba kufe mibali basi ba koko ba vieillard ba shege boya ensemble to continuer ko aider likambo oyo ko kitisa biso te ko lembisa biso te mais pesi motema na ngai passe. La sœur tikanga na mona commentaire moko yaki ya mutu moko yaki ko ma garçon mobwe oyo chaki frère na biso na biso awa na Facebook na chaki ete yemta benga na yo comprendre kazande ko na ye bo sola na ndeko na bino bien bo ebisa ye à se calmer tous na kimia s'il vous plaît la famille zamba pambola bino la famille de Miss Temis.